Bote na bandeko nyonso oyo bomesana kolanda biso vous allez brancher sur la 3W radio télévision lisolo ezali toujours yabino DSV Diana sur le foot de vous pertale moto toujours na akati ya bato na masolo na biso ya mpoko molelo na memeli bino masolo oyo bobo meseno ndenge tolekisaka kaka na ba info na biso na banzi musala ya mopanzi sango tozalaka netre côté où ils allaient mabe tokoloba mabe côté où ils allaient malamu tokoloba malamu d'autre part tout ça pour ça là à peuple na biso peuple et congolaise ya solo bandeko likambu ya Burundi bomonaki général Godefroid oyo a betaki mbela mpe président Kuruziza nde abimaki mwa moke libanda ndenge totunaki bino akimi eto akimi te mais lelo oyo président Pierre Kuruziza nde azongi lisusu na kati ya Burundi ba Burundais bazali ko acclamer pe maboko ezali ko betama na kati na Burundi. Alors général Godefroid na ba ndeko nyoso tu ko ba déclarer ki basalaki nini wana nde bakangi bango bazali sikoyo na kati na justice pe na kati na boloko. Yango bandeko na bengi bino bandeko na ba congolais pe ba congolaise moto nyonso tu atala ka ya Burundi ndenge ewiti kolekana cela veut dire que basoda batelemi président Bimi Akimi azongi lisusu alors botuna motuna pourquoi président wana bimaki pe akimaki azongi lisusu pona kolakisa ete ezali na main moko ezali fort ou ezali ko diriger mokili oyo cela veut dire mais wana lokola ba silisi na makambo te na président Pierre Kuruziza nde ba ebisiye azonga alors bandeko oyo ba lobaka basimba manduki eke bakolongola monsieur Joseph Kabila par des armes alors soki mindele to impérialiste bazali na sima na yote ndenge nini yo koki kolongola monsieur Joseph Kabila na minduki eke batuana batika yo d'autre part to monike avant ya kosala action ana il faut kozala en relais en communication na batuana parce que bangonde mutu bakopesa faveur général Godefroid lokola zalaki na batuana même accord te tala sikoyo sort na ye ndenge esukeliye. Alors bandeko to komi lisusu na deux propositions na kati na mboka na biso République démocratique du Congo pe na bandeko oyo bazali libanda ba leader tozui monsieur Honoré Ngwanda oyo alobike monsieur Joseph Kabila ye azali moto na minduki ayokaka toujours par des armes. Est-ce que bandeko na ba congolais pe ba congolaise ba depth nyo surtout ya pariko o balandaka na biso Honoré Ngwanda est-ce que baza sir et que ceux qui minduki ebetami ba impérialiste ba kotikela Honoré Ngwanda a dirigé mboka wana botala ka ya Burundi ndenge esalami. Est-ce que ndenge président Eli papa na biso Etienne Tshisekedi oyo aboyaki dialogue ndenge a accepté dialogue est-ce que bandeko bomekana ko sala analyse est-ce que atimbelaki que minduki ça ne sert à rien parce que ba impérialiste ba décideur du monde bango il faut ba accorder mais ceux qui bango ba accorder te ato simbi manduki cela veut dire okosuka kaka na boloko ndenge tomoni o esalami na kati na Burundi. Alors bandeko na ngai ba compatriotes congolais bo raisonner malamu likambu ya République démocratique du Congo. Monsieur Joseph Kabila yokaka na manduki wana ezali maloba ya monsieur Honoré Ngwanda côté oya Etienne Tshisekedi nde akei na dialogue. Est-ce que bandeko na ba congolais to ba congolaise makambu oya Burundi ekoki ko arriver na kati na Kinshasa comme la biso bongo te pona mokili oyo po ozala à la tête de l'état bango nde mutu baponaka bango pende mutu bachaka. Est-ce que ndeko na ngai oyo simi manduki bango nde mutu batindi yo na manduki wana ubi ezali makanisi na yo parce que na likanisi na yo ato simi manduki totala ka ya Burundi ete ya biso. Alors est-ce que dialogue
ezali eloko oyo bato bakoki kosangana te ke tosolola biso na biso bana ya mboka po tobongisa mboka na biso ekende liboso ou bien tosimba manduki. Alors tokomi na de makambu oyo tokoki koloba makambu ya manduki mpe na makambu ya dialogue. Wapi oyo ezali malamu bandeko nanga bo réfléchir malamu na ka ya Burundi. Ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertale moto toujours na bato moto na moto apesa oya ye biyano. Bye bye.